Je vais vous saluer des chansons, des fois où ils ont zemi, ils ont déjà cliqué. Na maboko ya moto mosusu sheri nanga, na ndako ya moto mosusu sheri nanga, monoko ezalaki kobenga ngango sheri, nzoki ebengaka moto mosusu bebe. Des fois on a qui vient nanga longo la chapeau on a bateau ta mosusu. Des fois on a qui vient nanga. Donc c'est-à-dire que ndenge to vai na bone to vana na defa banda bo ma defa yebenga na acha en tout cas vieux na zaki mutu moko ando sexisape mingi mazaki pe kanda vieux na zaki jeune mbongo te Bon so sale jeune mbongo en tout cas bo bunda to salango wana bat basa jojo personnam jojo ba ingi pe kuta salaka o mo pe ve mga te vieux mo bulu yango te vieux mona na ye manene abimpe na ye vieux yembela ngo boye dans un temps écoute yoka azoyoka aoyemba. Donc, il y a un plaisir et pas vie. On va dire ceux qui viennent sur la musique, ils vont parmi les 5 premiers personnes qui ont une nouvelle. En plus, c'est la chose moi étonnante, ils ont appelé 5 nouvelles. Ils ont dit Hervé. Hervé Bataringue. Ah, fait rigola. Hervé Bataringue. Moi, c'est vrai. VDF. Attire-moi en tête. VDF, c'est vrai. Azaki moi si na moi si o bat musuna o kaka baza koleka na internet pa ba bêtise VDF avec na moi si te avec na moi si mais c'est vrai c'est pas mon dongo lobby non na moi na pe VDF fatigué le pango de VDF moto vana ba gene mbongo na façon ba bilamba nzoto na faut sepela koleka le pango donc on moni ya somba bilamba mususu na ebote son na tika somba on a vie alata bilamba kabela biso bilamba c'est vrai tiki bilamba liba oui moi si moko ezala dai akufa tout pe ya sonamba kaka moko na yango yibaki on ngana yibaki na mususu peut être yaki ngunduka me ba après titinza opena neta yaki titulaire voilà on ngana yibaki na yebi pa yibaka parce que ngana yebi soki na liembongo no yo luka ba défense mo ezanga tina lokuta mais soki na yebi na lié na ngate na yebi ki na zui rien non bon ça te point donc on m'a qu'il a des photos comme ces là pas comme soso na ne baba ki des photos tinda basoda na kanga bango ba kinda ba mingongo na bango peut-être on est comme ba polémique soso ala kutomboka mabe ala kutomboka mabe yena na uto ba déjà na début ki yena mbongo sala blague te donc na minute so to yebite après la vie so que ça ndenge nini mais la minute so que zaki ayebi anga so landela ngo na yebite to ba peut-être juste comme ça mazana kanda ko sakana be e ma ko sakana ta ko beta mutu mbata pona mbongo na yona donc c'est une équipe nationale za série moko na ba loi OK ba nonda ba sama mingi ba trésor pour tout tout ça qui à l'époque tout ça la rapena na ba 20 000 euros chacun. Oh, bon, 20 000 euros, il y a un match amical, tu as 4 matchs amicaux, tu as même payé contre l'équipe de France, 2 en Espagne. Je me rappelle. C'est-à-dire que 20 000 euros, tu as yoka. Mais comme tout le monde a été. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons, Bino ba Maman na biso, nyonso obosalaka lokumu pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, aux salariés marambo nyonso dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mo bimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà n'hésitez pas de nous contacter Jeanne, Belle, toutes les grandes dames. Je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars. Vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure, hydrocore valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810
608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi deja na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au Kokoka. Ok na mode ya paiement. Soit PayPal. To compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros. Bayeli biso gratuité à 100%. Salut, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'ère où vous captez mes salutations. Amis de la toile, un grand merci de partout où vous êtes. Je sais que vous êtes tellement nombreux en ce moment en train de nous regarder. Merci de nous avoir acceptés chez vous à la maison. Congo Mokili, Tolinga tout le temps aux Alarawana pour topé sa actualité. Lelo spécialement Azana Bisso, les fils Mata. Tomé ko fanda masolo to biko solo mpena parce que mais ça na komona souvent pembeni ya général des FAO et surtout pour battre baebi mingi na makambo ezabo makamandembo mais lelo andimi kozana biso to sola na to beta mo masolo belena ensemble. Je vous demande de rester branchés, surtout kozapete. Commentaire n'a bien pu ça là tellement bien. Il est déjà à mes côtés, mon invité, les fils Mata. Comment allez-vous? Oui, très bien. Bonjour, bonjour na Batnyos, bonjour na Batnyos Epinga. Oui. En tout cas, là, ça va très bien. Ouais. Na sepeli ko ya comment on a venu à Paris. Bref, présentation to représenter ndengeni en fait. Ko présenter ndengo olingela, naza les fils Mata, o wa les fils Mata ya joueur, ba mso ba les fils Mata lelo ya musicien chanteur. Ben voilà, ndengo présenter nga ba yebi bayebi. Et bizarrement na kombo na non ya scène na yo tongole na bale zala ki bongo Yann Matalin. Voilà. Donc au long de Yann Matala et puis de Yann les fils Mata. Donc en fait na longo Yann Mata n'était pas ko longo eza mo passé. Yann Matala eza identité. OK. Eza kaka. Les fils Mata na bato ba yebela ki on a les fils Mata na musique pe ba bato musu ba yebela nga les fils Mata autant super hors musique mais ni c'est ça nga na ko simangote. Mais parcours na balé un peu plus rapidement. En plus, voilà, parcours on a balé zaki pendant tout cas naza jeune mo na tokoli na balé ga ndenge ba jeune nyos bakola na balé ko na kisasa ko beto balé ma kolongulu ya ko débrouiller tout ça. Si que ça là que na bu jeunesse tangani na okola na avec moi makasi na côté gardien quoi. Ndeki na mutu moko repérer nga na ngirengiri na venir makanza pas loin place to zala na ba vieux def so to beta lisolango na ba siège na biso wana. Mutu mo repérer nga wana. Abi mon obéta baleki tongo babala ba association tout ça bamé comme mangana équipe moi mikolo balet sanga mayo kutu mayango linga mulai na munene mais na débrouiller ko beta na bango et simba mais bakin balandela nga bango makamune so tendenge za na bako na bapoto donc batiki na bango eza ko babandone na bango yo batiki no to ko la kaka ndengo wana na ko beta bale na ba équipe mike batera babondo ba bandal tout ça bakasabu. Au fur et à mesure to la to comme ko bouler pe ba équipe minene ouais ba équipe nana ba ligue inter mais ba équipe minene ya biso ba Congo to benga ba parc to benga bongo na loba to ngo bulango ko mo sala ba test partout to ko ngo beta pe na équipe mike o eza déjà que beta ba to ba monaka si un moment que to lo ngengirengire na sauter pe na to lo ngengirengire parce que par rapport au temps tu as la donc ouais donc moi un peu plus rapidement ouais to komi na Ngaliema. Ouais. Né na Ngaliema na ko beta na ba équipe Ngaliema déjà na moi mingi ba équipe Ngaliema et que tomber que tant to komi ce qu'on a niveau pena to mo beta donc pe ko ta son âme président na biso ya Kin City wazwanga comme ça na Kin City donc aye ko trouver biso na équipe na biso na Ngaliema asombi équipe na biso wana to yaki na ça to benga ngo ba parc équipe parc okay. Voilà.
asombi équipe na biso asombi pe na équipe ya ba trésor na matete asangisi biso akomisi biso Kin City Kin City voilà Kin City mais surtout joueur rebelle parce que équipe ba trésor pour tout le trésor voilà asombi na bango asangisi biso nde tokomisi équipe moko na équipe moko wana ya na mutauta Suède banini azako tsape na ba kasi na ye. Donc championnat liboso to beti na Congo, to maki champion du Congo. To gagner pe coupe champion du Congo, malheureusement Dieu a joué mon lit mon aïe. Président ça Kenda pe mon équipe qui gauche droite ba jouer ba prendre. Mais faut un peu plus rapidement parce que toi tellement attend mingi peut-être Masola Bale bien sûr to beta mais Oizabongo actualité nous a plus comment le fils Mata donc comment côté musique mais rapidement l'équipe nationale passage en équipe nationale yo za la série à banani en fait l'équipe nationale. En fait l'équipe nationale za la série moko na ba loi OK ba nonda ça m'a mingi ba trésor pour tout tout ça qui na bango pe ba mongongo Cédric tout ça tout ça qui na bango déjà mongongo Cédric toi qui même na Evian Tono Gaillard place tout ça qui na epena les tokene équipe nationale en même temps tout ça qui na bango ba tona ma mingi après les lots ba jeune mususu ba ya tout tirer la mon place. En tout cas, l'équipe nationale. On avait posté une équipe nationale. Gardien. OK. OK. Donc, tu as également battu Belé dans quatre équipes nationales. Donc, c'est passé moins bon temps dans quand même l'équipe nationale. On passé bon temps et ça un peu dur aussi. Bon temps en fait là-bas amis, tous allés, tous solo là. Voilà, bah jouer de tout côté dans pays par pays, tu es tout côté oui, bon temps voilà. Mais bon temps côté les comptes des arrêtés, mon boulot. Oui, série na bino organisation nous a un peu ndengeni série na bino surtout parce que oui, c'est vrai actuellement tout le monde a moins changement et comme il y a petit à petit mais série na bino organisation nous a un peu ndengeni. Série na biso organisation avec mon boulot ando ko sabiso trop. Non bah vérité car ba bisanga mais ba ko sabiso trop. Koko ça na ndengeni. Donc c'est-à-dire que tozo beta éliminatoire ya CAN. Déjà, le match amico de Bandaga à Paris. Tu vois, c'est une équipe nationale, tu es à Paris. Les gens qui FIFA, après c'est bon joueur. Bon, FIFA après c'est bon joueur. Que bon bêta, va sélectionner un match amico, bon bêta. Donc chaque joueur a quelque chose. Après, bah quand Zambo quand la bino peut faire quelque chose, bah on peut ça. Bino peut pour bêta pour la couleur en boca. Donc c'est-à-dire que non, à l'époque, tu as la rapena 20 000 euros. Chacun. Oh, bon, 20 000 euros, il y a un match amical, tu as 4 matchs amicaux, tu as même payé contre l'équipe de France. 2 en Espagne. Je me rappelle même. Marbella. Marbella aussi, si je me rappelle. Voilà. Donc, c'est-à-dire que 20 000 euros, tu as yoka. Mais comme tout le monde a été. Vous avez un conseiller, moi, je vais un conseiller président. Président, tu n'as pas été. Ndengeza bona babakos na ye président ninga bobanga te ndengeza bobokozwa tozwa peta tilelo donc ndo za so beti match mbongo tikali pe ko sizwa te to tikala ko zwa te bomoni leki na biso to beta leo na Paris na défenseur central à Paris Kipembe oui vu que to kenda na équipe nationale à l'époque moi on était jeune oui to kenda na équipe nationale mais tant ba sala biso ba aventure na pitona kima Akima, c'est jeune, très jeune période, mais on a âge, on a mongongo, Cédric. Tant qu'on a un aventure, Akima, Abana, on a sauté. Mais t'as les lois, c'est à un niveau comme même l'équipe de France. Donc, ça dit, à ça, choix bien. Les lots, on a comment vivre, le pénal, ou les gars. Donc, si on comprend bien, c'est une organisation, ils allaient vraiment. Avec mon boulot. Ils allaient avec mon boulot. Parce que, Bakendi, ça veut dire que l'Égypte, il faut avoir un billet d'avion, bisson. Oh. Bon foot à billet so boyer conseiller président aux ala on a déjà conseiller à Paris conseiller président aux ala en Égypte c'est beaucoup temps par exemple c'est non on est tout temps à peine donc il était déjà eu mon aéroport aux autres hôtel au place équipe nationale les ali so des brillants ouais bon aux autres le français na biso ya France tout ça nango et qu'on a ba on est sur le français te na anglais na lo ba ngo pété na on va na kosa na ibe anglais na ibe ngote. Donc, ils ont mon boulot comme on a tout on a français. Bah, puis sur un hôtel, comme un hôtel.
Comment moi de mettre pour un 1-0. Parce que le actuellement tant comme mon organisation de comme au Salama par rapport au bazar quand même organisation le lundi comme tout le monde comme moi malonga quand même liste nous mon en auto nouvelle ni nous en auto comment mon évolution dans mon ndenge. En tout cas, on a comme on a sikoyo. Bon, on a évité dernièrement la landa peka na ba internet hein. Ba joueur msou ba barata sur avion, on a évité ce que basi. Oui. Ba ina mama boulot avion. On a évité ce que continuer à ndé wana mais na apparence tout le monde est la musique pour notre équipe nationale, na la quantité na évité. Mais apparence tout comme on est la musique. Peut-être comme son organisation mo changer. Les lona mo konjambo ko to comme ni ya sikaboy. Béton. Je pense que par rapport à biso que na bete so bala likolo on sanate mais c'est qu'on a un moment où on organisation change à la das que on est éliminatoire à Coupe du monde t'as déjà donc c'est que ça va na ko senga na ba konzamboka ba soutenir pena ba joueur na biso wana ba kende liboso ba tia pena makoki nyonso pour tous être qualifiés. Parce que d'un côté, quand même, je me demande, parce que oui, c'est vrai, Tobé Tano Masola Bal est tellement laid. Ceux qui fan de Masola Bal est tellement la ligne en roaming, tu vois, qui est pour l'aïe, pour rien. C'est vrai, eux, bénéficient de ce bon Masola, mais quand tu as le changement, on a eu Koloma des balles, parce que tu dis, normalement, un joueur soit Tiki Mobile, ils allaient souvent, on a vu que normalement, il y a souvent, il faut que moi, coach, tout le cas, ça la moitié, mais yo, comme on a balle, les côté musique, côté c'est comme si Denzela, mon de Panzani, et l'un de ça là qui est aussi retrouvé dans la musique, séparation wana expliquer biso ndenge. En fait séparation na déceva bato belé. Déjà mon père nga papa nga na déceva pourquoi parce que il est tellement fanatique ya balé. A Monique moi na zo beta déjà tant on beta déjà na martyr na biso to là. Azo ya puta la match azo sepela moi na zo beta na stade des martyrs. Mais d'un coup moi na père na mi qui a changé comme les musicien. Bon, comme musicien pas direct, avec toujours joueur. Mais à regretter ma vie. En fait, changement les agenda au monika banco o to subir ça to lo banengwa na ba blessure pe et ça li ke bon. Na tika na ça nzela mususu. Nzela musique o. Exactement na banyango après balé. Na lo baku musique na bandango pe na ku avant balé parce que musique ezalaka déjà avant balé pena. Mais esprit là qui mingi balé mais ça va bon ndenge changer na mona difficulté wana te hein voilà c'est vrai que ça déception pour na bato belé mais nga pona ngai ndenge na changer ndenge wana ezalaki eza don ezanga pour ceux qui yanga te qui na forcé je pense que na tika kala ndesina comme coach pour entraîner même équipe amitié tout ça on pense en ango pe oui bien sûr on pense en le longa pena na mwana zo beta balé. Moi, à part entraînement, équipe, on a entraîné à railler. Gardien peu le roi, non, il y a des attaquants. Ok. Ouais. Donc, on a entraîné à railler, voilà, bah, équipe, soliste, on a donné un coup de main, tout ça. Et mon manager. Voilà, qu'on a voulu dans le gars. Mais tout ce qui est là, on a balle, on a côté à balle. Si vous avez un à côté micro. Côté micro. Le Lyon Musique, vous avez un groupe là, vous avez une distance déjà 4 ans. Ça fait déjà 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Bientôt 4 ans. Ouais, bientôt 4 ans, 3 ans et demi, Lyon existe. Lyon Musique existe. Lyon Musique existe. Donc, ça existe dans ma casse. Musiciens au bazar nangai. Combien de musiciens à peu près na trentaine de musiciens à peu près. Bah qui ça te dit que on est abilanga. Trentaine de musiciens. Bon, c'est vrai na trentaine mais bah 20 on va toucher un salaire na bango. Oh, salaire. Oui, parce que bon bah titulaire, je les paye. Parce que au foot, expliquer au foot à Burundi parce que la minute yo patron, yo chef, yo patron, yo responsable, yo mukolo orchestre, yo donc yo nyonso na minute za na poto, rémunération na bango, il est quand même ndenge. Bon, ils ont un chef d'orchestre X solo oyo songa za tazo représenter orchestre kuna mamonyoso ndenge za la ke ba musicien parce que na yebi ko yoka ngo ba musicien ba simba zo ba transport ya ba na ba orchestre mais ngana sala système ko ya ba transport wana eza lokola nazo bomba ngoti na fin du mois na pesi bango lokola salaire. OK. Mais ils ont combien à peu près sur ils ont nga ba 20 ba salaire. Les salaires na bango. C'est secrétaire hein? Non, question c'est que bon, n'abi que ça bango c'est question secrétaire. Na bango chacun maxi on a la coquille na ba $50. $50. Maintenant ce que ba 20. Ce qu'il faut mais ça tous les mois. Bon où ta wapi? Na poche na à part tout ça là. À part tout ça, tu vas dans la pote, on a ça là quand même. Ah, on se met dans nos cailloux. Ah, so kangsi mbongo na yo, ok, ko ça la dépense ya au foot à ba musicien na fin.
bon ezaka question okankisa mbote mpona futa bango tous les mois kasi on a habité au sali so salaire ekoti ba charge à palais tebi poto ndezala ba charge à palais yango yo bana peut-être kwada Noël ou peut-être kuna lingi Nintendo Switch ou kuna lingi FIFA 22 ou tobima o lo sala bosiko après o nyo soketika allez au penser quotidien au moni nzamba pesanga mo makasi mo intelligence moko boye na kumisaka nzambe mingi tana robeta bale mo mike kota wana nazwaka mayele moko ya ko monter boîte. OK. Donc c'est-à-dire na monter une entreprise. Donc chef on a société dans voilà. Il y a gravité en elle Kazolo Belongo. Voilà, j'ai une petite entreprise. Ouais. Donc on a des entreprises. Voilà, tokolo bane voilà. Mais entreprise ko tsambongo ya awa ya ça c'est ko tsambongo te. Ils ont domaine ya, ils ont domaine. Awa tozana électricité et nettoyage. OK. Ouais. Donc, j'ai 18 salariés. Okay. Où ils ont toujours vivre. Parce qu'on a moins parti, on a Mike et Kendara. Donc, si je comprends bien, tu as le rôle là, musique, le rôle à moi, comment je peux dire, bon, on a bien le rôle à loisir, mais le rôle à moi, passion moko. Passion moko boye. Oui, exactement, ça passion moko boye, mais na sala ngo na golo bango professionnellement. C'est-à-dire que tant qu'on a un musicien, na bossa na nyonso o na sala. Donc, on a un musicien, na plateau, on a un musicien. On n'a pas chef d'entreprise. On a peut-être chef d'entreprise, orchestre, on a une minute, on est dans 20 minutes. Dans la minute, c'est comme si tu que les fils Mata, dans la minute, tu as laissé sa musique. Oui, on laisse la musique, mais la musique n'est laissée pas. Maintenant, on laisse la musique. Je pense que par rapport à il y a un contrat aux Mikolo, mais pour l'instant, c'est sa musique. Mais tu as fait quand même plusieurs productions. Hein? Quand je dis plusieurs productions, tu as un concert, quand même, l'autre fois même, tu as Lyon. À Lyon, ils allaient en 2019. 2019, voilà, par là, ouais. Donc, avec Général Defa, ils allaient qui invité d'ailleurs. Ou peut-être par relation avec Defa, ils allaient en fait. Au moins, des fois, on a qui viennent, on a chapeau, on a bateau, des fois, on a qui viennent. Donc, c'est-à-dire que ndenge to vaina bonne to vana na defa banda boma defa yenga na kina acha 4 OK parce que le nako mokolo na bo pesa mbula mais le nako mokolo ayibenga na 4 ans pena na tambula ba ko mike makolo ngolo parce qu'il était vraiment ami à mon père. Donc c'est-à-dire que yemta avec ko pesa ngamo ba formation ya musique. C'est-à-dire que yemba boy na bomona yemba boy songa na yemba boy endo souvent na papa parce que papa ndo linga musique té des fois papa o linga musique par rapport à des fois yo o sala musique té té za ko linga ngana sala musique té mais za ko linga musique à des fois mais ce que ça donne des fois papa tamso ça na banzonzingi na biso ça des fois donc moi des fois tant que ma bité ngaso na yembi boy yo yemba boy na bomona c'est déjà yo yemba boy OK ozomona pour na ngai na zoka moi moke formation n'est pas général des fois. Après na beta musique na été que na beta l'orchestre c'était na beta l'orchestre na été tina ya poto ndé na poto siko bana esprit ngene fongo ami pena ndé na bandi ko sala pena musique à partir de 2000 to baneni musique pena na mi mango na esprit professionnel ba 2002 ouais. Je vu vous ça il y a des chansons des fois où donc ils avons zemi ils a déjà clippé na maboko ya moto mosusu sheri nanga na ndako ya moto mosusu sheri nanga monoko ezalaki kobenga ngango sheri nzoki ebengaka moto mosusu bebe onosamba na eko ya kokufa nde na AVC ekoma nde maladi ya bamure nga na bonanga Oyo Zali Francis Louya donc parle-nous un peu quand même à coulisses il y a travail façon de travailler d'ailleurs vous travaillez un peu parce qu'il est là tout sur la général des FAO Azali société personnelle mon paiement en tout cas na kimia mais quand pour mettre soit coulisses studio les quand peu nini bino tombo no travail na ye Azali mutu mo alinga mingi nini to peut-être parce qu'ils avaient souvent peut-être alinga ko sexa mingi en fait bon en dos za ni ba coulisses on a en fait en tout cas vieux wana zaki mutu moko ando sexa pe mingi oui mazali pe kanda vieux na zaki jeune mbongo te bon so sale jeune mbongo to ka bo bunda bon bunda na bato boye bani pe na bo bunda mbongo ne faut pesa ya ça jeune mbongo mais na niveau ya ba studio tanto yemba omoni azavi aki vieux moko professionnel tellement makasi na musique mais aneli ka soko ozo corriger ayo ko lokola mwana moki avandi
olingi nayemba koto boya nayemba boya ayoki yo pena pe ayembi ndenge yo lingeli po eza nzembo na yo ye azalaki ndenge wana nga na kamwa ko nanga moto yemba na vie na studio nga na yembi vite nga yembi nga vie te koto na mbulu to esalango awa pour Serge Kabango ingénieur Serge Kabango voilà to salango wana bat basa Jojo personnam Jojo bayingi pe kudasala au moins pe nga te vie mbulu yango te vie mona na yemba ne na bimpe na ye vie yembelango boye dans un temps écoute yoka azoyoka aoyemba donc eloko esalanga plaisir epa vie wana nabaki soki bavie nyonso ya musique oyo toyebi bazalaka boye po nayebi bato nyonso te en fait toyebi bango na bamusike boye na télévision mais koyeba bango boye nayebaki mpena mingi te nayeba VDF mpena donc na milobaka no sonde bakofi olomide mpe bazalaka boye ezala bien bajibe mpiana baboye na son ezala bien mais na mosika nde nayokelaka bazalaka bien je pense que bazalaka mpe ndenge wana par rapport à baninga na biso toza na bango sikoyo baherve bafali nani nayebi te soki bango bazalaka ndenge nini mais vie wana benayaki vie moko bien et puis ve akutiki biso nouvelle wana ozwaki yango ndenge nini to ekutelaki place nini en fait en tout cas nouvelle wana nazalaki parmi bato ya baliboso 5 premiers tokoloba na babon mpona yeba biso te mais nazalaki parmi le 5 premiers personnes oyo bayokaki nouvelle wana en plus c'est la chose moi étonnante na biso moto apesi nga nouvelle wana ezalaki Hervé Bataringe affaire rigola Hervé Bataringe ye moto apesa biso nouvelle tovandana na ndeko nanga Francis Louya pour bango bapire master toye na pale nanga abenga biso koya na téléphone ezalaki le jour wana le 27 wana na 16 heures donc nouvelle pena liboso tozongaki ye utaki na baconcert ya kota baafrike wana abengi abina bisamino no vie akufi vie wapi o vie def yo pe teka bajeko po yabiki na kutan tozala biso tosola bandenge wana kutaki na Francis Louya te frère bien tika baje vie akufa ndeni vie akufite te vie akufite wana pendant ce temps na kini mutaza na information en santé parce que vie baboma pe plusieurs fois baboma plusieurs fois oui makufa te c'est wana nda kufa ki pena. Donc, information na oyebisa yo batu bayebaki yango te ni ba propre leki ya VDF bayebaki yango te ngabi no c'est pas vrai Francis Louya a téléphone nga pris téléphone to bengi Francis Louya bengi leki ya Defa au Chirac a bengi mais viende ni nga la bengi de langonda pire petit ya VDF ya za vie nga de langonda yo jina na ngero wana na bengi est-ce que bino information biso via Kofi abete ba kosi na bango bango sous informé bayebaki te nga Francis lui a rappelé Hervé on a ça sur aventure a rappelé écoute il y a une gazo avion na butu na ngopo ya Paris habité mais yo bangisi biso via Kofi te habité na zo besoin information ça source mais nga na boy ko lo bango na ebisi bino via Kofi tout le monde que muto a insisté pena que via Kofi tout le monde que ça solo nga abi na Francis lui ngapte information to pesa na kinte to pesa information na buzoba so via kufite to yoka soni to commence ko ba 20 heures ko ba information pendant nous soki pango to benga yimo te numéro téléphone na ye ezo yambate numéro téléphone to benga kango ezo yambate ndesko to nguma lo kito na États-Unis a pesi pe information na siko net biso ba makasi ya commence ko pesa pe information na kile nde to zo so confirmation que via ko mutaki bato moko ya bali boso pe na ba 16 heures les jours. Mais quand même, ça s'est dit, hein, ils ont le moment Petro, général des FAO, oui, c'est vrai, à Koufeti Gibiso. Mais Hermoro, Yom Todos, elle a peut-être proche, parce que tu m'as parlé quand même, qui on a 4 ans, mais côté Patbalo, peut-être général des FAO, Tikalobotate, général des FAO, Tikilopangote, général des FAO, Tikika Kabilamba, général, peut-être, peut-être, n'a moi chance sur Zana, Moto, Azalé, bon, un peu proche, no Yebi, surtout. Côté Wana, moi, si, moi, na, Bloga, bon, tout le banini. Au moins, c'est vrai, VDF. Atiki moi na te. VDF atiki robot tate, c'est vrai. Bazaki na moi si. Aki na moi si. O bat musu na yoka baza ko leka na ba internet pa ba bêtise VDF aki na moi si te. Aki na moi si. Mais c'est vrai, atiki robot tate. Après problème wana na ebité ce que ça nini. Wana pena na ko expliquer on te mena ebika robot tate. Lupango ndongo lobi. Non? Na mona pe VDF fatigué le pango de VDF moto vana bagene mbongo na façon ba bilamba nzoto na faut sepela ko lega lupango donc on moni ya somba bilamba mususu na ebote son na tika somba on a vie alata bilamba kabela biso bilamba c'est vrai tiki bilamba belé ba bijoux ba bloko atiki on belé c'est vrai mais ba tunde ba tika ko lega na ba télévision internet ba bêtise
c'est ça. Je sais pas ça yote ba biloba lo ba bazo le kana TV ba vraiment ba bazo lo ba na TV zo sepeli ça yote. Mais et que ça peut ça biso ndenge nini anel kamuto ngala va na ye na lie na ye na la na ye na tout. Mais bon lo ba ke ba n'importe quoi o eza ke za yango te. C'est pas bon ba tende ba tika ba bêtise. C'est vrai. Ba tika ba bêtise. Atiki belamba oui, atiki belamba. Nini o ba leki na TV ba lobi o sepeli na ngote par exemple. Déjà ndeti bat musu ba leka naka. Non VDF zaki PD, VDF zaki boye. Non. Viens na ki PD ta. Akina mwasi. Si vous avez un moi ça a pédé, non, bah tu vas bêtise. Que vieux wana boy, non, t'es ça va le couta. Ce qu'il y a mis un jour, mouta ego le baba bêtise, non, a bon ni maïté. Et à le couta. Oui, bah moi si, oui, bah moi si moko ya zala dai. A kufa tout payer son âme. Kaka moko na ya ngoyi ba. Oh ngana ebaki, na mususu peut être beki, ki ngunduka me ba après, titinza opena nita ki titulaire. Voilà, oh ngana ebaki na ebi pa ibanga. Les autres, on va aider à payer tout ça. Non, rien, l'autre, avec le couteau. Et l'autre. Il y a qui va te dire, mais les livres, on a un bon doigt, ça, non, ils appellent la vérité. Vérité, on a un on t'a rencontré des gazatins. Et les lots, ça te fait comment quand même, hein? C'est vrai que des fois, pour faire tiki biso, battu de bazolo, qui vertiki babijou, valère babijou, partage avec le. Est-ce que tu as un peu l'idée comment famille est partagée? On a évité peut-être que à mois prochain, on a profité de moi un débatteur à mois prochain, na famille, na oui, quand même, balé qui n'est quand tu le dis. Est-ce que oui, comment on va partir parce que ça se dit qu'il y a aussi des ordres, que tu partages dans le blog, en fait. Bon, et puis tant que bateau a miné les bakoufara. Des ordres de boyer, pour l'instant, famille a vie def. Pour l'instant, des ordres en basolo, nan nous pénéité. Bilo qu'on a yé, bon, les amis qui ont une minute, on ne sait qui est déjà, mais n'a évité ce que Kaboli en déjà. N'a évité, mais que des ordres au boy, pour l'instant, non. Après, n'a évité ce que ça, on a position ni. Des ordres de peine exaté. Rien exaté. Pour l'instant, exaté. Ça n'a pas bien tout cela. N'a pas Chirac, tout cela. N'a pas Makanga. Donc, ça n'a pas bien. En tout cas, quand tu as rôle, n'habite sur le qui fait des fois au Makila, ils ont ma casse. Parce que Tissiko, ils ont belé là. 25 000, ça s'est partagé. Tu as parti sur qui. Tout le monde a plusieurs musiciens. Tout le monde a toujours oisé kuna voice et bimi. Tout le monde a Drisha kuna à lobby. Tout le monde nani kuna donc Chaka Kongo kuna loba manda kuna tomboka. Tu comprends ni côté en fait. En fait, au monde ba bleu wana songa pena okaki yango wana olanda pena ba télévision ba internet na olanda nyonso. Au moins lelo adressa adesha tipo soki alobi makambo oyo ana tortenga na yebi adressa. Obi ka saka mi ça des fois. Na yebi. Donc avec moi ça mutu moko alobra vérité. Vraiment vérité. Tamuto ka Félix Oise quoi. Asa ko aloba bêtise. La TV tamuto maile ndemwa. Aluka kutu nasa lokola ndenge mwasi baba mwasa ndumba na simbaka sultani ya Jésus Christ abongi mamona ngakutu ngana simba ata na sapato nazo ata mama yela Félix Oise quoi na koma koloba lokola ye na koma bana mayele lokola ye parce que ndimita ko ya loba bêtise bato bazwaki mbongo wana ndenge bazwaki mbongo na yebite bazwaki mbongo pona salate mais ba Félix Oise ko alobi yango ba Trisha ba lobi yango donc c'est que ça vrai. Après, on a accusé mon touté que baïbi mbongo be balé mbongo, on a accusé mon touté. Mais ce que zo ba mabongo, au moins bango bazala déjà wana. Baïbi déjà mambo wana. La même mambi les belles loba na télévision. La mambi les belles na manda chante na Félix Oise quoi. Maman chala mwana na landa epé. Na landa, ozoma tango zo landa bongo ozo talaka. Ah, nani azo ba vérité? Nani azo kosa? Parce que ngana yebi ke soki na lie mbongo. Non, il y a une défense, mais ce n'est pas lié à la il n'y a rien. Non, bon, on se donc, il y a un qui a des fois, comme ce jour-là, on n'a pas de soucis. Il y a des fois, il y a des fois, il y a des peut-être qu'on est comme pas polémique, mais vieux des filles, moi, ça, ça, là, qui m'a touché un bon, on a zate. N'a touché un mot tout. Donc, des fois, il y a des fois, ce qui m'a dit, Kembongo wana ne ba pese pour na vie def. Yemo tanga mona ngona minitu en fait en connaissant de Yebelier, il s'est dit quoi en fait ala ko tomboka mabe.
aza kutomboka mabe ye na uto ba déjà na début que ye na mbongo asala blague te donc na minute so to yebite après la vie so que ça ndenge nini mais la minute so que zaki ayebi anga so landela ngo na yebite to ba peut-être juste comme ça mazana kanda ko saka na be ye ma ko saka na ta ko beta mutu mbata pona mbongo na yona donc c'est-à-dire ce que moni et comme ko lobisa ba ndenge wana peut-être makila na yebi ko mosala ndenge wana pour zaki mbongo ya défaut ba kunda ye ba msuba yemba pona défaut ba pesi bongo mbongo. Et ça, la en tout cas, ça la mara. Kosalama ngape na non na kata boîte wana te ya ba batu wana ne po isa lokwa cercle mot fermé. Cercle fermé. Isa ko cercle mot fermé wa ko tsa n'importe qui te. Donc bon ba yebeli ba vérité na ngone na kati. Biso tozo landaka na ba image ba émission ndenge ba sala. Parce que ngala nangi mambila ben na landi batu nyonso wana ke mbongo wana o ayemba ba msuwa so ba 4000, ba msuwa so ba 3000, ba msuwa so ba 200 pour ba transport. Ya baba c'est que ba velu tumba ba papa o ba zo mbongo. Ce cercle fermé wana eza moi pas si poko ta sito biso ba jeune boy eza moi pas si poto kota donc ka bango ba yebeli yango ozomona mais ceux qui basala bongo ba liaka mbongo na ba matanga ya bato en tout cas ngape na conseiller bango na ba mama wana na ba papa wana batika mais ngana condamner bango te pour naza na preuve te que ba liaka mbongo ya matanga ya VDF mais tozolo baka ndenge bazolobela nga les fils mata sona ke na yemba même pona mutu akufi na osote liwa mutu te ke na ko yemba pona artiste ma akufi na osenga bango même pas un franc bakanga malobo le bakanga na date émission na osenga même pas un franc na oyemba pena soki s'agit na zo bien na ngamo na foot bien na keki sasa na yembi na zongi. Okay. Mais oui, c'est vrai, au Bétali Solo, en général, des fois, mais ce qui est grave, dans le bango, aux Obéngabon, aux Alanais, peut-être depuis 4 ans, là, qui sont en bébé, peut-être Sosa, peut-être côté chambre et tout, c'est grâce quand même, il y a en général des fois. Mais quand moi, on a matin, on a des fois, on a plusieurs jours, aux AP chefs d'entreprise, on a limité que bon, on a plus de 20 musiciens, on a un salaire, on a bêta, concert, on a bêta, mais comment on a la présence de qui donc on a été na matanga ti esili yo na biso na poto na bité to badi musala et permettre ki yote to ni koto na quand même on a été que il me fait moi mingi mabe exactement mais yo mo yebi to sala ka donc ba misala na biso sengaka il faut yo mo soto ndeti ngabo na za moi liboso entreprise na donc ezaki na landela mampo ba client tout ça donc na moment oyo etombaki wana et na moment oyo na ko se déplacer te. OK. Il y a un moment où on se déplacer, il y a un moment où on a la paix. Pour moi, il vient de faire ça, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire qu'il faut peut-être s'organiser pour nous appeler à banane na sima. So on appelle qu'il faut na bongisati. Donc, c'est-à-dire que on a un membre ya base ya salananga. Donc, c'est-à-dire moi passe pour na tika pour na kende. Donc, il y a un benga qui tout ça qui ba geste senga qui sala. Na benga qui en plus na ipe déjà na projet ya okende juste na fin février oyo. Donc na senga ipe bolimbi sina côté kuna ezaki te ke nazanga biya ko kende biye te mbongo ezanga na ngote na ngote mais nenge programme ezalaki to ebaki te ke vede fois période wa OK yango bomaki nga mais to assistaki na de loin na makambo nyonso de participation cotisation opisaki oui tout même orchestre nanga ko betaki OK oui Lyon musique betaki pendant ba wana nyonso ba betaki participation oui to pesa ki ndenge vient nga Félix wa seko alo bake bazalega bango mibale ba pesa ki mbongo yena nani na Gims mais mko abongo vient nga Félix wa seko juste un message que bozalika bino mba na Gims te ngape na pesa ki vous pesa combien baloba ngo le sote est-ce que Félix wa seko aloba combien pesa ki moko Félix wa seko aloba combien oya pesa ki ngape na lobby ya sa vie nga na sali concurrence te lo moko te po yeba na vie nga OK donc yé mugolo ko ba montana ya pesa ki ngape na ko na pesa ki mais à 100 et coquille bien sûr déjà voilà donc voilà un grand merci Nabino Nyoso Botali biso nabi ki bo tellement belé Botali Botala biso en ce moment merci Dédé Samba patron Bogos un grand merci à toi parce que Marambo qui est tellement bien wa don fou na habité na lobanini un grand merci Barbachi Dibouissa Corsinel un grand merci Boatelme le Botali biso donc bossa n'a jamais Guy Basket merci beaucoup parce que Marambo qui est tellement bien Marambo qui est tellement qui to qu'on a habité fort Tamanga donc un grand merci à toi Priska Makolo Mama Gucci
et qui est des tout comme on est tout linga ado yu rien ado mengo voilà tout commence pratiquement vers la fin quand même non linga te na tiko busan qui to betara masona yo c'est vrai album déjà sur le marché album déjà pas sur le marché amono tangi ba kombo SPL singa kombo mo ba mu na basket et SPL sanga mingi oh na yebite yebinga bete Guy basket mais comment SPL sanga muta Paris ya Paris na PC mbote en tout cas na yebite mais quand on ba Guy basket na PC mbote. Voilà. En tout cas, pour l'instant, Bissobi déjà que na marché de tout ça, na asilangala. Ça fait 6 mois déjà ça na réseaux sociaux na blog on surtout et belé ils ont déjà na marché. Donc là ce que toujours préparé album Motofeu. Ouais, Motofeu yango donc et que je pense que d'ici juillet août et vous êtes déjà disponible partout donc tout ça déjà na kata studio poussana générique poussana to fanda o salara moi poussana na fanda ils allaient poussana na fanda donc et kola moi na poussana to fanda écrire la moi siko mo bato mokili kaka de ba fanatique batala biso na musique benga ba kotsanga yi ma problème na ndeo na ngai Melia yaza orchestre na poussana baba poussana to fanda nga na sala ka générique poussana na fanda générique beta pe makasi poussana na fanda siko bato nga kotsana ko ma polémique nzoka ye kombo eza orchestre mais nga kombo eza ya générique c'est pas pareil. Donc on a beta poussana na fanda o pe bato o ba yebi na beti pe asilangala o yango eza sikoyo en cours ya makambo Francis Louya clip na Francis Louis en tout cas na PCB mbote sika za Francis Louis ça siko na Paris et puis patron ndenge mokete tant na patron blague te Francis Louis ya linga na sa clip na général Defa na Kenya mais ce que ça dit que venait faire ça société donc clip na sala ngaka awa pour illustrer car ba image à VDF voilà en tout cas cette chanson te imba so na yeza pena très bien mokolo bima na osenga na batuba surtout dans pour ça contacter yo tout batala makambo na mais ça on va retrouver au place nini YouTube na yo Facebook en tout cas bato basana pour ça ba retrouver nga déjà sur ba moni yo en contact nanga ba s'abonner na YouTube na Facebook combo YouTube ezali le fils mata officiel ou non juste le fils mata voilà ba rozwanga YouTube ezali bon Facebook na tizan pas trop mais nazali ba réseaux sociaux na voir même ba TikTok tozali maintenant pour toi sur la chouette il faut compter partout tozali na Instagram pe nazali ba rozwanga boyeming na Lyon ba mona ngai et dino image ba contacter yé mutaido flash ba rozwanga donc voilà donc na numéro de téléphone na linko pe son nom bote na yebeki yozana ngo donc to pe son mutu azana pour ça pena ko ya ko soutenir biso beti ba Guy basket on a lobby na ebiete mais à soutenir car il y a pas de problème en tout cas une fois encore un grand merci na yo ndingo ndimai quand même que vous allez inviter na biso to partager na yo quand même ça me fait plaisir que surtout on signale que vous ti musiko ti Lyon au télévision à Paris spécialement à point to le gâteau fan dato sur la bon encore une fois un grand merci na yo plateau na biso ali surtout événement to za na posa nango tu peux nous contacter en tout cas to za la wana pona to pe sarabino toujours force à monde to linga ropé ça parce que ceux qui yo côté musique Simbi, bisope côté na Simba, donc on to kende ata ensemble pour les alara moi bien. On arrive à la fin, on a été remerciement no mingi. En tout cas merci na ona ndenge bobing senga na ina sana en tout cas mission kitoko baga de yo na moni était. Merci mingi na ndenge invité nga na ko remercier quand même moi batu na ngai. Bien sûr oui. On a zana bango makake na dini kandongo sans oublier papa abotinga matambongo lobe Francis Louis babi le jeune patron na bosanioté maman sananga tout ya nyonso na facilité Toussaint Masakidi Frida Love Mams Serge Loukere Giscard Loufoua Hélène Mwembo Bonheur Kasongo na bosanté X solo salaka musandongo salaka apo maneno antivirus babi garçon asimbeli na maboko la rousse mo ya les grands médias wana ba bureau pena ya ngai bazalaka venga na bosanté Patrick Eloka na panama na pesembote bataki taki ngana. En tout cas, merci mingi pena na ndenge on invite avec Ngaya. Ok, donc voilà, un grand merci na bientôt Talibiso. Donc merci, un grand merci sur toi Simpson Essel. Merci parce que vous avez tout le temps nabiso indi no image panza sango ya Congo toujours. Un grand merci à toi na ebi ke so inzambo ozongate tukutsa ni bongo prochainement à la présentation toujours en Ekaba Fosset. On se dit à la prochaine. Bye bye.